Cher ami internet, na appel sur le mot télévisé Bozali. Bon, on dirait qu'il y a Fairmont HD, les Demboy, moi, c'est mon défazarement, on a Paris. Là, bon, moi, déjà, dans un moté la plateau, dans la Karsini Luzubu, à l'un de frères, il y a Suzuki Luzubu. Na bien, moi, en 1968, bon, moi, c'est Gazali Movier. Donc, voilà. Azapé, artiste et musicien. Au parcours, on a beau redécouvrir en haut, mais pour l'instant, Robert Telso, pour un orchestre, il y a Monstre. Donc, dans la culture pays, pour on dit avec la biso Adidas Arena, pour mon qui déjà Fimbu, pour mon a belé Karsini Luzubu vocal les ali. Donc, après les ali, ça que il y a relobelé à travers Bilembo Zali et à grimper pas mouké na Kibinda, ce pas grimper mouké ceux qui a la paix à Kibinda. Donc, ma soleil belé ils ont la suspense, ils ont la point d'interrogation pour découvrir un pas naïe. Alors, le roi tiré dans la bengaïe parce que d'accord animateur comme chanteur. Donc, changement, on a pourquoi? Et pourquoi il y a un benda été? Il y a un benda été. Atika ika kanyo comme on a montré, bilimo web histoire ya culture pays. Ti marabe fumami, ti nandenge tout le monde est dans Adidas Arena. Donc, dans monopoliser parole, tu déjà on écoute l'émission pour la première fois. On hésite vraiment à s'abonner, à commenter, à partager. On essaie que tout le qui la bino artiste la bino. Et bonne fête de Pentecôte à Monstre d'amour, mon papa. En mot vraiment ici Rosali vraiment ça yo mobulu Karsini à Napoto, on a tombé télévision a été mais on a tombé dans la ligne richesse. Donc merci à tout le monde à l'équipe Mobimba, bambo tepé l'équipe Mobimba, il y a culture pays vinabi qui a tellement ébélé mais et puis d'ailleurs qui va cultiver na linga bino mingi na bosanité parti masaki de l'état thaïlandais mokondi sous akutuleyon et pourquoi pas JP Diamantino mabanga yatalo. Donc voilà, on peut ça déjà inviter dans bisous parole pour rien d'être mingi mingi. Karsini, bonjour. Bonjour. Bonne fête. Merci à vous aussi. Au fait, à Pentecôte, cet esprit qui t'a dit là, donc il faut cet esprit à l'œuvre qui t'a vraiment. Oh la mona qui samedi pas djonga. Allez. Personne va botter tout dans l'émission vraiment. Après Simbote na Monstre d'amour quand Benganzembo ici na ba pensé monsieur Google président nangai boss nangai na Simbote bisika zwami na Simbote na ba culture nyonso na si ba mourir à bonne musique mbote et puis na si ba collègue na ngani sur culture pays mbote et puis ba collègue nyonso ya musique ba artiste congolais. OK. Na culture pays mutuno linga mingi à part Monstre. O linga mingi oza ma préféré na. Préféré na nga. Na culture pays. Charlie Sainté. Ah Charlie Sainté. Et puis c'est le jour à Pentecôte. Charlie Sainté, Saint-Télé 12 doigts. Le Zoubouye au Karsini donc c'est bon quoi écoute mon soso Guima base tout donc Aguilera Samba Jos Diena Kid Padel bana popia mikolo donc la bonne fête na bino à Pentecôte et puis c'est bon. OK, merci. Alors bonne fête à Pentecôte na repese yango na Chico de Krama donc mokonzi a parquet ou azana besoin ça va parquer ou contacter biso vraiment orienté vers Chico de Krama donc voilà. Aisha Motema ya Shila bambote sikozali Tripason leader ya Luanda bambote pe sikozali to sanité ambassadeur Blachin Zonza bambote sikozali Dieso la London agence ya Sir pona otinda biloko pona frais pona envoi de l'argent bazui lelo dans le rôle la Tigo. Appel et envoi à la seconde. Tobo sanité à Côte d'Avemba Mbote Sikozali et pourquoi pas la mopanzi à Hollande kuna Valentin Congolo na Hollande. Pichu Sacré Zola moninga ya Alec Kembela na Paris et to continuer l'histoire na biso. Alors Karsini Luzubu, yebsa biso nan. On a vraiment les gars Suzuki to cousin o to ndengeni. Non, c'est mon grand frère. Benga Luzubu, cousin Théa Pena. T'as pas cousin aussi va t'appeler comme Luzubu hein. Neti ba picho Luzubu na Piembote. Voilà cousin hein. Elvis Luzubu na Piembote. En fait, Yaya to Kolinda Kumonde ba yana lek bakolaka et c'est mon grand frère donc c'est ça. Dans le sang. OK. Alors bozara mwa bana ya Doudou oya terre. Doudou mafura papa na père son âme kasi par là on appelle picho Luzubu Mbote Elvis Luzubu bangonyo so Doudou Ngafoualandi papa Ferdinand papa na biso pepe à son âme papa Ferdinand Luzubu Doudou Ngafouanda landi ya tikele Doudou Ngafoualibeli na parce que ba tebe compliqué bango bana parce que artiste parce que papa Doudou azaki artiste nene ayebani ki ba yebi ke Luzubu papa Luzubu yo ba moni bana pe ba Luzubu donc so biso nde to kolela
kabula te donc tout ça c'est ça. Ah OK. Alors Karsini, déjà na bi la famille na biso wa Congo, ko ya congolais, vous allez musicien déjà dans la passe. Mais comment ce que y a non déjà musique yo peut sur oya qui la musique, mais sur nos parcours dans la musique et ça là non ndengeni. Comment tu t'es retrouvé dans la musique? Bon, musique eza bon pour na biso ba le jour eza inné dans les sangs. Tozana ba sœur monsieur sœur Cathy le jour na PC Mbote ya imbaka gospel. Frère Eric Luzubu ya zapi na Paris on angaye pa imbaka gospel, c'est Rita Luzubu ya imbaka na chorale ya Saint Albert place toleka pe mo biso nyonso. Donc Cadet Luzubu petit frère on a tikeli libele ye pe za chanteur. Donc biso eza ya makila. Eza ya makila donc musique ya accompagner vina biso donc c'est un peu ça. Et la musique est tout art. Eza ya makila na loba. Il y a famille te ya makila. Ya makila donc famille mobimba biso makila na biso za mingi art donc ça dit c'est un peu ça. Ah OK. Alors ce qu'on a borqué c'est ton rôle au bandeni, au bandela wapi? Na bida yake obidi l'église. Bon ouais tozana pe na Saint Albert na une église la louange na sœur Cathy toza koyemba pa pasteur Ngalasi. Et na yaki ko sala groupe moko boye kala on a tozo kola ezaki les baptisés rap ya Kitambo. Ezaki ya rap groupe rap après na yako kende. Ouais Kitambo na côté ni. Kitambo na Sabrina Ibeba, so na Sabrina Ibeba na Inongo. Ikolo direction ya marché, direction Tava. Na Inongo na coin. Et pas ba Sabrina Ibeba picho samba na Pembote ya lui Paul Malembe na Pembote. To bandaki wana tina yako kende orchestre mo tonnerre de l'an 2000. Toujours répété na avenue ya Preciados na Uele Ubangi. Toujours répété na Ubangi wana na ba chamba Chico ba l'appel Uvambu. J'ai divers paix à son âme. Vous avez qui un peu belé, Gogo Mbumba na PC Mbote, donc Gino Mouloso, Serge Mouloso na PC Mbote. Vous allez en tonnerre de l'an 2000. Tu évolues, on a évolué. Na yeko kende groupe moko sik tamou. Vous avez qui a paix à son âme pour le président Jean Cocody, Jean-Marie Petit. Toujours répété dans le croisement Oya Komoriko. On est avec pas na bango. Toujours ça la repoana. À l'époque, vous allez qui na ba Cambodge, José Likalako, Jekis, tout ça qui me belé en tout cas, Amiral P à son âme, Yazara Paridi à Misa Koufaka, Massanangai, tout ça qui est un peu moins mingiwana, John Scotch, tout ça qui me belé vraiment. Na Oumeli, Vejan Cocody, bateau ya deuxième république, Bayebi, Jean Cocody, Nzembo Salara succès. Okomi na yo kakaboye, naza kotalela yo. Yo mobali na ngai ya bomwana. À l'époque, on les a osé tena Congo Brazzaville, la chaîne ya mibale. Et na betiona après na yeko kende nouvelle image qui bina koy. OK. OK. C'est ma bandaki ya. C'est ma bandaki. Na ba ranki na ba polémique. Na mambutu na ba kisongi e bandaki on de ba lokaki bino. OK. Affectation na auto intégration na nouvelle image qui bina koy za kindengeni. Okutaki banani kuna poto bi leader ezalaka président ezalaka Doudou Golaché non président Doudou Golaché ba umela ki président c'est l'infumu bon eza normal au moins tant structure nyonso ezalaka hiérarchie fo ezala nde tomona pe na wenge président JB côté au trésorier Vinconi côté au YDA pe Makaba donc ça dit c'est un peu sa structure ezalaka na ba orchestre nakutaki vraiment tout le monde. Ouais. Donc, on a répété ça à Big Boss. Siège Zala qui pas chemin nous on a Chid de Lofoy, na PC Mbote chemin na Mbonda. Ouais. Na kuta tout le monde ba manager ba Guillermo Zindo, Sele Kibinda, Bijou Mulolo, Ndula na kuta pena orchestre Kibinda au grand complet. Donc c'est un peu ça. Okuta ngonyo surtout. Na kuta nyo surtout après tant ba départ zo sala mande to ko sala tout tikali ona to ko sala album ya après Valapi pour na sala vocal Ninisa Mokili. Félicité à papa na aliyoka mwana balakisa mosapi suka ndema be lelo bomengwa luzubu na pesana nani mwana yoka na shaboka na salela réseau mangwanda ndimela mawara na mawana ne viena kenda na ngwa pa rambo to zela na mawana ya mawa na iba ya mninga mutaiba ya mninga zate na bani en fait ngam na zweke en pavé poza le kitonde ozobanga non mais obanga ayo répondre yo et puis quoi non et puis quoi
Na bien to ke to zonga. Te la tuni kaka. Ozobanga Suzuki yo réponse to de. Oya yaka na ye. Tangu to soka ye na oya. Aza ya na ngai. Te oyo tobeta miziki. Wenge kasi na bite ya miziki. Aoya te po aloba soki nde nini ne. Wana déjà ultimatum esebi maka déjà. Ah OK. Ya yembaki yango déjà. Donc zuka mawana o chanter yango ka. Niance wana na beti on a dendisi on sko na mbonda na. Ah OK. Et puis c'est yango pesa wana. Pesa bongo et pesa na makambu. Siko avant ça la vocale wana parce que na oka ki samdo abike oyaka animateur. Na osa nyonso. Neti ça. Ngala naza chanteur animateur. Gola chalo azaki clair. Gola chalo azaki clair abike oyaka ni. Siko boko kima ba poste boyaka na ba. En fait, na ngala kima était tant on a eu ce tonnerre de l'an 2000, j'étais chanteur. Tant on a émission si Tamoul avait Jean Cocody, j'étais chanteur. Bon, ce qu'on a une nouvelle image, on s'est retrouvé animateur. C'est ça, c'est quoi, au moins, naza artiste et musicien nous les manité. Naza artiste et musicien. Naza sur na simbi guitare na beta à clavier. Donc naza artiste et musicien. Donc faut nous la capable de reçoit la nyonso mona une samedi boso kula jonga na PC Mbote. Mona une vendredi les kai kuna chez Bob Jonga c'est ça Bob Jonga na PC Mbote mon ami mon pote collège na bosanité. Tant on a mati podium, tant que tu bando beta non tu bando yemba na leki na ngashiko shilaver. Tant on sait bien écouter na boka ba cri. Tombola maboko likolo do sadi nga naza chanteur animateur sadi naza musicien tout court, artiste musicien. Donc na yaki tant on a moni pena na otala bosse. Micro ezotonda batoni batu musu bavandi pembeni ba yemba te bazulema ba poussa. Au moins, on va tout bavani na pembeni na zozela moi toi mata na bire le roi na monika mozindo na manager na tchara kwa koto wana wa ade na ko mara 3e bunda donc c'est ça sikoyo sala ke tant toke ndiai non avant ndiai ezaki répétition na Big Boss. OK, répétition na Big Boss dugo la chaîne ya kité to répéter na fumu sko c'est là zaki na sens na système avant répé bandation ba ino ya revanda pour na rebalancer moi instrument fumo bando mbani banze makati la temba yemba ni pa panja vona panja pomo tanga zo panza benga pe na moni oyemba bayiki mo mingi te batu musuba oyena una mo retard wana balance na moi na Big Boss na pene na vandika na zumi ko tangu na bandiko yemba biloko yana to bando yemba so quartier la te fumo baluki atalinga bo bat bayiki libanda me na biso rap na bandaki te me niveau bat batondi na kati na nyazo yemba wana Suzuki te leki na ye de doyo yana poko ayeko ya République leki na nga peka na animation ka kiti kuna masse na manager na tinga mieka wana kiti kuna masse to sali manager donc to sali et ko koma siko ke to sala sko album a félicité de dude ko tala ba bisi ba makambo leka ki awa donc yeki de gars na pesi ya Suzuki 4x4 Mbote donc moi 1968 Kamada Willy Bula. OK. Donc c'était un peu ça. Donc et les gars ibongo nde ça la qui go la chérie au monde lobi non. Ramna yo kaki na moya les gars ya moté le zubu en tout cas. Il faut pas là. Nde yo kapna ker wana nyoso yo kapna na vandisa ker. C'est ça. Ah OK. Alors parcours na yo na départ ya baninga mususu ndengo tigala kini espace wana. Okomaka chef to ozaleka kandi ozeka soda mulungu. Non, siko bon, en fait. Wa tobeta kibinda ya kibinda kasi ngai siko omoni eza ndenge na biso to telemaka sika nga na telemi wana. Kade bokoza kama kolombo kade bo kala même position oyo. Ata baye bapeso mikoza kala même position. Mais batukuna bazo tetuka bazo bina. Ngai na telema place na zawana. Aluka ki bokondité. Même la preuve na culture pays na sala poste ki chef. Mais na luka ngote. Donc eza ni discipline na musala na yo, rigueur na yo et tamboleli na yo. Dès qu'on définit oyo ebimisa oyo msusu donc ça dit ozo bimisa énergie eza kati na onde koganga. Donc ki chef na tikala oyo la ngote na zongo pété bon en fait mais na zaika luzubu na place na telema ki wana donc c'est donc combo ya grand frère na yo to combo famille et tikala ko jouer influence moko te na kibida ko. Si mais bayebi déjà Suzuki 4x4. T'es l'influence. Obi ka sona kamada bo. Obi ça combat Saddam yando solite. So that they master Saddam. Eza ndeni. Déjà non ngana za master Saddam. So yo sko leke Suzuki. Ouais, ils ont joué parce que tant déjà pe ba otala ka Suzuki mona dudunga fura. Donc ba mona déjà munene na dudunga fura. Misa quartier la ta munene. Comme fils. Tant pe bazo mona Suzuki munene ba mona pe luzubu et puis ba otala na niveau musala pe ba moni kete. Les Suzuki Penako. Et joie, oui.
c'est ça et joie pena sikoyo vocal njembo wana ebo salaka ngo ezalaki ba mise bazalaki to ba mise ba bilongwelaki déjà non bazalaka nzembo ezalaka déjà mais ezalaka na studio te neti ntango nayaka na bakisa mwana bapilipili mais ezalaka vocal bijou mololo falaka yemba na bijou mololo siko azalaki na pays moko Afrique boya voyageaka wana lukanza poto siko bayotalaka babi rien dido atala ya biluzubu bokolo ya likolo me palolango salanga plaisir na bio mais nga aza 16 explicite donc ça dit place oyo mutu akokoma te nga na okoma na papula vocal na dégâts serré ceinture kaka bloqué kaka systématique ndenge l'insamba alobaka toleka nzela mamo jipekisa gangi alobi mais garçon autu yapi donc ça dit cœur toyemba ya 10 chansons ba cœur donc nabetango da ba cœur efandi makambo toile tokosiko makambo ba vocal ba lead ba solo vocaux makambo tout en tout cas pepele. OK ba vérité rolala pa na yo er yo zaki wana na kati ya mouvement ba oyo yebaki ke ba ya bakenda batika kuna kibinda eza nani hormis bato yo kutaki o ba ya bakenda non ba soutien to changer na solo to changer solo pour non ba soutien idée zate ce na kanisa mo fur et à mesure émission na otangelo mais eza non te kimi. OK bon na toujours par rapport à kibina koi na yabi ke otalaki ba émission parce que malobana pe ezo lobama presque ebele Eric Tucci misa quartier la terre oraki mabalobaki oraki pe atonde ba ko contredire alors yo zaki na kibina koi frère na yo Fally Ipupa na kibina koi azalaka chanteur toi azalaka danseur chanteur azalaka chanteur po omoni kibina mama kinu mama kina nde bina azalaki chanteur depuis kala Fally Ipupa grand chanteur grand danseur. OK donc des salariés musiciens faut ba robina ndenge bo ba robina kinamasi ndenge wanda buka bwana yande kasi faut yeba le but est de danser le but est en fait neti ngana chanteur danseur Fally est chanteur danseur Bourou pe la chanteur danseur donc ça dit faire égale la paix chanteur danseur c'est comme ça donc ils tambula de pair ils ont ndenge moko do so aussi si ko yemba et be to kene to ke pa ito zonga na biboya to chaneti zaiko siko ya Josar bo china mlongoni habité yo lo musicien moni ya Josar soko asili kaka makambo zekirane sili tango vimba Josar eto vimba kabiso nyonso zo comprendre donc faut koyemba kobina donc ça dit ceux qui aiment mususu mutazo bon na habité ko za pe danser na habité ceux qui comme lisumu to nini bomona déjà mutazo yemba ayemba déjà bien ba quartier la teza ba société minene oyemba ko kota kuno usa musala ko ba compétence belé ba culture ba quartier la teza facilité pour yemba ba wenge donc ça dit il faut misale vendre donc ça dit déjà na éviter ceux qui ba OK neti ndenge nini donc c'est un peu ça. OK merci beaucoup alors kokota na yo kolongwa na kibinda kokota elo ne sala na olongwa kibinda avant to na culture privé kibinda tango na moni bon gola chaque poto komaki te tant que poto tozali poto na faito ke biso nyonso ya liboso mais ça que nini te gola kende ça nanu tige vesak à l'époque wana tige systématique qui azongi to beti concert na Vélodrome mais ara plein to comment préparer ce voyage poto ya biso nyonso Londres cause la poto ngolo sala ke mamune kende nde falaki kende wana système ba bangule ezalaki nanu ba banguli to tikala na ndenge pe sala ke gola chaumeli na mikili biso to tikali na ville banku na pesembo te fondé des pouvoirs to beti bandule to sali nyonso to koka ko sala ti amonika kenga naza artiste donc c'est à dire na mona eloko mo ezo vandanga na kati fait bima ndena ko sala demande d'emploi na kotisi na culture pays na kotisi demande directeur en Abisinga à l'époque ezalaki Michel Mbenzana Morabaye qui babisinga non bon au côté demande mais yaka mardi on a le pas président d'ailleurs ya mardi jour à tester tout ça peine belé libanda na fandika baya bazokota ba ya bare talibo juste talibo moninga libanda yo kibinda ngabia luzubu beni bien bon yo bengi ngatendeni nabi na numéro te na yeba peneni oh d'accord je ça continue
navandi na ngape libanda na bato mosusu ezali bayaki avant nga mosusu bakoti babandi bateste na bango na lopango na limete pa président eye kosala ke natalaka boye nani maître moko maître Kumando Sokoto Kumando na pe mbote Serge Kumando abimi nani yango leki ya Suzuki na binga kota na koti jour nasala teste na kata lopango wana en tout cas répéter comme un petit concert Olga Munduki na pesi mbote na ngola 00 Munduki ya bilili Olga ya abambinga primis ya munene ya mulangi abambinga ngwa pesi ngango mela yuti mosakana prise dega oye matang na bando bina donc ça dit na ba Guinée samba babambinga moko na kati ya lupango wana so zela nano yo utaki na kibinda eza deux styles différents déjà na niveau ya danse na niveau ya musique alors wana kobina kibinda koito wana bina biloko ba papi louange merci ozongelinga siko makambo oyo discussion zolo bezoleka ya makambo keo fali danser omoni siko pourquoi eza ke siko kibinda eza makambo kina bina tango na biso na utai ba tonnerre ba nini wana eza ba mouvement typique tango na kibinda ko eza folklore groupe folklorique modernisé alors on s'adapte directement dans un artiste musicien. Tant que tout ça c'est quoi ça au mis dans maman Balio Sombo il y a Freddy na PCMbo te papa nga et ça style ni et folk donc ça dit on est dans de l'eau dada donc ça dit tous les artistes tant on a ya qui se quoi vraiment na travailler qui on a travaillé déjà monstre na travailler des chants na travailler qui moi quelqu'un nzembo na que sur na tester na we manzembo après si on a kapanga mbote ya mbala ye ya zaki dia ya mbaki nga bien na yembi na yembi côté ko yema sava comme isko makambo robina robina ketchup abisi dikens mugombo abi mugombo yo wala kutayambo yo mboyo londo machaka na pese mbote mboya zalaki lukima zalaki ali loketo zalaki wana ba mettre ko na fobina sko oleka ba so fobina ko yemba déjà pepele kuna Jos Diana déjà na mungongo na kombo déjà luzubu na dudunga furade kuna déjà c'est bon donc kuna déjà validé non na eka kombo ka dimarte nene solo mo ki tira ka ngoto lo ba ngo mingi monstre lo ba mingi ke eloko ekotela mutu koleka musala ezate na culture za bongo donc ça dit eloko ekotela atakuto nzambe mta recommander isi waze kwa au moins ndeza boy bana recommander mwana ozuaye donc soki musala ezate omona ka baotaluka boy atakutu président moka force na makasa tindi ko pino kota orchestre mais soki musala ezate en tout cas désolé culture za bongo culture za pasi ko beta na culture botango quand même en makina ketchup abisi dikens mugombo lobi mugombo yo za titulaire yazani doublé tika na betele seben mugombo monyango normal nzoka nde ketchup yebi tempo na nga na binelaka OK wana époque wana ketchup azaki doublé wana zade azaki doublé yesko lo waki tambo ayebi déjà tempo na ngai so yebi dikesa kan facilita da mutatrika test na za radio ba si atrika test na yo ketchup wana vina poisse parce que tobe wala la bah oui akende na ngo bien parce que tu m'as dit de toutes les façons non mais il y a on asimbagi solo et tu concordes dans na pemene il y a on pas rôle la guitare sur la pesi concorde betela et pour et c'est ça ba toi waida ki okara la monika komba lusubu esala yi kombo te musala mtesala musala limaka kombo ya yebo ce que ça dit kombo ya ndeni toza famille luzubu siko na bien Eric luzubu ya siko kombo Eric luzubu pesala toza famille luzubu na bike eloko ekotela mutu koleka musala ezate monstre lo bango mingi donc biso eza culture eza musala et puis ko beta na culture ya facilité tant que tu pas joie doum ba otala nga siko boy na longoli chemise na ina tikali na polo mobe ta dimi pena o kut na mo ndam 16 plus pena ya 16 plus na kotisi na choki na kitimba timwanda mbwa na zuma zopo na kitisia suke bele tangu na bandi ko bina na biso ba bandi ko ganga na lopako na biso ko ganga ezalaki wana na biso donc ça dit na koti mbala moko bamboyo ba yambi ngai non valider penako donc ça dit pepele na sala test en bonne et due forme na koti à lettre de demande d'emploi pour qui tu vas pour kota il faut ça la lettre ba sala peu ba acquisition réception tant peut ba zuyo ba opeso pe mukando ezaki ba sali ki au koti société c'est ça na kota bongo
Ah, ok. Je c'est compliqué, intégration. Non, 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 non. On va valider un bas. On a monstre. Et là, on a ces peines à culture. Les agaçons, il y a des moussans, il y a un monstre. Le babou, et là, on écoute comme ça, les autres. Pour moussala, on t'écoute. Ok. Tu vas tout bas, mon va juger. Bon, mais à ça, les moussala, on a bien. Oh, ça va? Oh, ça va, tous yeux, qui tirent les autres, qui oh, tu vas, non, 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 non. Attends, il y a ceux qui ont tout jugé bon. Pépé les calme, basu. Ok. Combien des années dans la culture pays? Ah, jour pour jour, sur une chip nati balelo boy. 18 ans en 18 ans en combien de djembo? Des chansons, la première chanson l'album Madame na Eva. OK. Deuxième chanson na ko album I Love You, titre nango J'ai des dames, ezaki na album Adam na Eva. Na ko deuxième chanson album I Love You, titre nango Technologie, on a imba Eric Ndinga. Okay. C'est mboto là dans les États-Unis. Première chanson na imba son excellence Jean Calvin Bosso. OK. J'ai des dames, donc c'est un peu ça. OK, combien de vocaux? Ah, plusieurs. Beaucoup plusieurs, beaucoup et ça là il que va découvrir le Zoubou. Mondele akumba Biblia, mate à l'amour du prochain. Akumbi lisusu ba bombe na ba obimando ki se moko. Ngai mwana Afrika, na moni vérité te. Wana vocal opena na nzembo ke demande le peuple. Ya onde pena. Peuple sengaki. Pesa yi karsini makambu. Ba yozo sumo ki Congo l'état mo wana. Wo mukeimba mama mama wo mukeimba diaka ese grave sani kichima mbina kima na mununge tavanda mpopidina yo mesala mpipa shive shimusonga ngende mutadila diave mama monstre d'amour wana nzembo même pas mal donc wana ezalaki minduki. Ok. Alors, on a situé on est au sala na nini, comment on appelle ça? La culture pays vie, ba moto on a déjà qui demande du peuple, donc ba moto. Alors, Suzuki, Luzubu, azaki déjà na poto. Pourquoi n'importe quoi na asenga qui pas montré, bon ça la featuring il y a les deux frères, Neto Mona, Alain Pela na Bouron Pela, tout mona na habité Willy Boula na Blaise Boba yo mba kalami té na vite à vie. Mais na succès wana pourquoi yo profiter na grand frère na to grand frère na profiter na yote. Bon, en fait, bon, qu'on bloqué, c'est question bien, mais bon, en fait, ils avaient qui dans ma canicité, quoi. Ils dans ma canicité, peu moins, peu sérieux, on a peu guerre, côté kuna, minduki, côté minduki. On dit guerre, sérieux, on a désolé, donc, ça dit, ça va la masser. Bien sûr, ça dit minduki, na minduki, côté kuna, donc, ça dit, côté kuna, bazo, ba, kao, na ba, demande le peuple, on a, na, biso, latine, zo, ba, kao, moko, saranate. Mais pourquoi na Suzuki azaki soute? Mais kasi siko ezaki siko nde bongo siko akozala te mais ndako na yo yebi ke wana ndana parler na ngai donc ça dit ozala moni ndako tezaka to bino ke kofutela ou bien sombi lupango na yo mais pas na bino ezalaka ozotala kuna ezoleka nde nini na moni baotya couleur batie couleur po ani feti matanga to bazo aménager kaka lupango donc ça dit ezalaka bongo donc ça dit makanisi wana pe ezalaki te bon nga pe culturel. Déjà, tant qu'on a un orchestre, c'est ça le quoi net, moi c'est babala déjà. Donc, aux endroits où ça, les comme sous, t'es sans accord, il y a. Donc c'est un peu ça. Ok. Donc, alors on est là, bino, on va cultiver, hein. Maman, c'est partout. Et dans la bino. Bon papa. Ok. Bon papa, donc c'est ça. Dans ces questions, oh, bah, nous surtout en ligne, on va se payer, surtout dans le quartier latin. Au début, époque, Suzuki, les ça vira mbou, et bino. Alelisa Kofi Olomide. Est-ce que na esprit na yo kana rate ko bi kuna vient na ngai atika vide. Atika ma vide mon na quartier latin. Est-ce que na okende na okota kuna tena couvrir vide wana et yelo la mutute ya okota quartier latin? Non, itikala oyanga te na Suzuki alelisa nani patron na bango te batu musunde mutu balelisa ka yo bakenda mu temero longwa na ekaka kolongwa na ye basundola ka kosundola okatenda beta basundola ka bakataka na papier nini ya passeport na pays mo Afrique azonga nzela braza riska ba boloko kutu tia zonga kisasa ya tala concert na bango Olympia na TV ya zala ba temba batu musunde basala complicité wana bakenda ka nde ça va bon bref. Non, en fait, il tient là où il y a un tout. Bon, on a envie à péter. Biso, monstre d'amour, il y a té biso, ceux qui n'a parlé na biso, tolia pour nous na biso, ceux qui jouent en nous souvenez ça, t'es na envie, nous souvenez nos voisins, t'es pour n'habiter, nous souvenez on va les on déni. Donc, ça veut dire nous souvenez muto et bâti. N'ai bisa biso, donc ça dit nga biso na culture, oh nga na mona na se contentant na oyoyo.
ndenge monstre azalaka kotambwisa biso atambwisaka biso ayedikaka biso na envie ya libanda te omona alobi mpe mosusu bole fufu bole na soso notali soso oyo enviaki lobi mpe bavoisin mosusu yango Ok. Ouais, sur le plan moral, tu as musicien va vivre à la poto, va vivre à la banzembo, va vivre à la activité où ils vont voyager tout le temps, dans pays Afrique alors poto, ils arrêtent tu vois base à musicien. Oh, ils ont musicien va se retrouver à moi lupangu, moi car, moi parfum, moi ni. Alors bino l'absence ya poto wana net yo, Karsini Luzubo va dans milieu ya Kitambo, ba mon fleury ba banda ba ma campagne. Ba guerre wana ba no surmonter on ndenge ninke. Okendaka poto te mais ozokende obeta no kesa ya culture pays vie. Siko Karsini Luzubu époque ngo wana ya qui demande le peuple Karsini Luzubu atambula na Cherokee vers Kawele po ba yebi Karsini Luzubu afutela rapa na ye Karsini Luzubu avivara ya danger te mais si na tongo yozanga te fufu na mpoko yozanga te donc ça dit moi na za soki neni ezate parce que na roulera déjà po ba yebi Karsini depuis kala kutu déjà makambo wana cop na ngai donc na roulera déjà na car parce que oko envier nitini omona mutu musu pa kendaki ayaki mais omona zo batama bozulanga express mais nga déjà na voiture parce qu'on a habité album to beta album ba concert to zo beta bandule donc ça dire déjà salaire bozo à fin du mois na habité na ko envier le souni déjà tant au sein dans société ba avantage on attend eza déjà moral déjà vous en tranquille donc c'est un peu ça il y a pas autant d'autres chindiga. Ok. Alors, il y a ce projet à Adidas Arena. Et comment il m'a donné un programme dans le message, to annonce après ma préparation, première lot et qui bino borata qui voyage après concert qui reporté nandenge boyaki donc expliquer biso na wana parce que loro bat bande ozela yango wana ero yambi cultiver faut expliquer biso selon yo hein. Il y a tout le monde qui me selon you. Et comment il y a un message wana que toi qui ne robert Adidas Arena et papa les gars qui ont la tiboya qui wana ils savent sonner en fait les gars qui tant au petit stade de martyr ouais après stade de martyr ils ont un milliardaire morazarana na Malawi comme on est boss Simbi Piri ok tant tali martyr tali abi bataboete wazarana musique ah oui, bataboe pe basalara. Bon spectacle là yo molaki ngo bache. Ah, bon la spectacle. Aka moi makamba bongo na mona ngote. Faiza alaka pas monstre d'amour. Faiza alaka culturel, discipline wana, habillement musicien, discipline à podium, chorégraphie donc ça dit structure wana ndinga mona ki alobi non. Aluki frère nanga mona PC Mbote Cisco Mulongo, Bernard Tapi. Abi zelanga batu wana. Tant aussi quoi bengi monstre, abi monstre. Bo Simbi Pira lobi ola takaka ndenge ola taki na martyr ya Michael Jackson na yebisa yo donc et osala peke ou toke Malawi to beti na Malawi to beti donc ça dit to ko ici Malawi to silisi poto zonga Kisasa na aéroport Addis Abeba monstre d'amour alobi bon ngal matino Paris bon bino bo kitakina comme ça futaki bino te to zonga na mbongo belé ça va bien futaka bino te wa kanga no so bon so na yebisa yo soko la dimi non et puis quoi na bien na poto pingi et puis quoi toto alors moi ça muke wala moi ça l'accent no gamona mateto a omeka non en fait asala karaté non ceux qui asalaki asala celui cap ozomona lelo monstre za artiste oyo Félix Oisé quoi na mokili faut ba kele ba fleur omoni photo to tanga bola mo ba tout tango ba kufi on a Congo comme bongo Olympia de Paris monstre yé mon producteur Zénith de Paris monstre yé mon producteur Adidas Arena yé mon producteur donc ça dit la musique ya Congo ba sala minene ndenge wana en tout cas na yebité peut-être msuna za la ignorant bien dans informé que au monde artiste a mbongo na ya se produire na ba salle mythique et puis ba musicien bazoli bango ba visa ba billet ba séjour na bino maramunyo sonyeso eza facilité parce que moi c'est à oza prêtre na PC Mbote made in London ya ça la rose ka zala prêtre ozo comprendre donc ça dit
tangu sikoyo toiti Malawi wana na bambongo na biso na ba poche po bakosela so makambo okese panzani po na mbongo nzokande tozali na bambongo na biso tozonga na bambongo bien tozonga na bambongo bien en tout cas wana multimilliardaire boss Simbi Piri wana zoloba bon c'est ticket via koti na nzela ne ya zu avion aye Paris biso tozongi Kisasa tant tozongi alobi bon lokwa to travailler mingi besoin moins repos à 2 semaines. Na repos à 2 semaines, on attend au directeur à la biso message dans le groupe d'orchestre qui répétition. Tel jour, tel jour, tel jour à telle heure. Respect de l'heure. Quand des alara, directeur Patrick Tchungu na pesi mbote. To bandi ba répétition. Tant quand to banda bo semaine ote o wana musu to mona après a bengi bo réunion. To fa na bon ndenge za ba petit nanga. To zo beta Adidas Arena. Bat ba beta ba shit na kata lupango. Ya zalo. Oh. Babeta ba shit wana donc voilà non ça va to bandi pe préparation à concert to bando ça programme avant présentation ko kitakin atali o biso to bongisa ki comme proposition atali abino to ke non boto ke ndé misale banda ki jusqu'à ce que nanengero ça cause à la réaliser c'est un peu ça. OK alors bino botikala ki na mouvement je se dit na kendaki ba mboyo ba kendaki ba gila esamba bakendaki esamba kende mboya zalaki mboya boya songaki na ikola mutakenda zala lukima lukima plutôt excusez-moi ouais atikala okende toujours alors na bato bakendaki ba ekozonga pona Adidas Arena réaction na yo ezaki ndenge nini bon poste na ekomaki menacé to te likamna otako ebisao yango moni ezozonga kana na karsini luzubu moi place na telemi na telema ka donc ya ko remplacer mutu te mutu pas remplacer ngate donc ça dit né na luzubu na telemi ona nazo assumer place donc ça dit tâche na nazo assumer jusqu'au tina suka dérangeant ngate et puis kozonga ya ba yaya ezandako moni likamna ndo ebiso tout à l'heure na bi moni eroza la tandako tolobara bien soki papa betu e gogo ou bien gangelio ou bien spécial punition ezate ke po ina yo OK oza mwana azande na likamo bo sepeli nezaleli moko te yango nda sepeli te alobi bon yo na spécial punition aza papa donc ça dit au changer papa te papa pas au changer mwana te tant vous avez na punition to ima kaka ata na classe yo spécial punition o ini professeur mais nous avons fait punition parce que tu t'es mal comporté mais quand il m'a on a oroloba n'importe quoi mais il n'empêche que ndako ezandako na biso tango sali ke to moni ke je samba to yamani number just day na to yamani musala ambiance wana to zara nango zongi parce que to umela plus mingi biso na ba orchestre ke na ba famille na biso pour to passer plus temps ensemble na ba hôtel ba voyage donc ba répétition donc to za ernie c'est moko ce jour ango tout que dendo to lia dendo kala dendo bo chali bo esika mo bozo lia bozo seka bozo solola c'est ça la famille donc tout ça là bloc mo bo donc OK alors ba musicien ba fan na soki okutana fan moko atuna yo question ngapela otuna yo na ba propos ya G5 tu po ya lobiga bukimi bwaki nguna na poto wakomala lobiga Félix Oazé kwa monstre d'amour ateki lupangu ya ngwana akimi na poto akimi kabila na poto donc yo c'est biso dossier na bino square na poto bozo ko séjourner ndenge nini na siège kufaki déjà muta na famille prévenir na kutu pas grand frère na yo Suzuki awa habité soki makambo je sala zo seka kuna o bobaki bangunda na poto bien o misisa bobaki ngunda na poto bien soki moko loba neti bongo bon na habité na préféraka soki neti ozoluka critiquer le baneti mabe moko pona msusu ndako oyo uti ube likambo vomi osala nde nzembo moko boye etombola yo elakisa pe ke place outaki tala boye ebele baocomprendre te makambo ofinga na ndenge kitisi bato ebele kitisi bato ebele me kitisi bato donc ça dit bazocomprendre te kaka ke makambo wana moto ezosalaka ezaleli na yo oya okanisa o motu boye main noire o nini non eza bizaleli yo moko d'abord bato baomona oza sérieux te donc c'est un peu ça biso toza na Paris biso nyonso na monstre toza en plein studio annoncaki déjà album Demi Vida o bokozwango kala te toza cultureza en plein studio toza album Demi Vida bokoyoka monstre alobi en tout cas ya mbalo donc otyatizi koto tyate bokoyoka
boyoka son boyoka son boyoka banzembo Eclipse mosusu oke na bino nzela moko boye koto cascadeur aye Bercy mona koti na katikati na biso donc na biso suka zala na mbangwe na biso demi vida o suka album donc ça dit ba ko sepela ba baza déjà au sepela donc boza déjà au sepela o banzembo monstre tie non boyoka ba maloba bongo te ba mélodie bongo boyoka pe Karsini Luzubu na signé sous titre Barbecue Ama Kinteke na PCMbo te na kata Paris awa donc to tie banzembo tozo sala album to sala album ya groupe to ya monstre monstre ezalaka monstre pas na ezalaka te album a groupe album na ngate yaka na nzembo bien zana mutako yemba nzembo il faut convaincre c'est nzembo convaincre a mélodie ça bien. Rien n'empêche parce que monstre ça mais c'est Google il faut simba il faut chacha misa pipo ndenge zala kaka po ya za mutakolo maloba ponga na koloba neti loba neti linzanze bonga na langue emba makala donc ça dit na ko bandela loba bongo te donc faut luka neti ba maloba sika ba mélodie sika donc ça dit ils a tout nous sala vraiment tout sala tout en plein studio mutabuja za na yete donc na yaki otala nde grand frère okutinga pa grand na yaki otala abengisa ngai ifalaki ta lelo za fête nini ya Pentecôte ya za catholique biso sto uta bana ya kato donc fallait na koma pas vieux moi 20 moi ko grignoter mo lo muke en famille donc c'est un peu ça donc c'est ça alors ensemble samedi to zana bino image ba mona ngo déjà samedi to zana bino na Golaché vendredi plutôt vendredi to zana na Gola et pas Djonga na pesi Djonga kula mbote na pesi Bob Djonga mbote na pesi tout le monde donc junior sécurité na pesi mbote junior tout et je reste tungila la bonne sanité il est le Cambodge mbote sigozali donc voilà alors Golaché a fulio te atigeli au micro alobi sepela biyemba Karsini Luzubu bato bayoka même so bazaki chance ya koyoka yo jour one ok bayoki yo tout le monde a validé à beti maboko nga na comprendre te eloko nini esalaki ki yaya na yo Suzuki Luzubu amata na podium aya kopesa ta mbote ezalaka ke leki na nga félicitations donc nde eza boya tuna surtout bayoki bamoni ke donc eloko wana ezalaka nango donc azalaka déjà na doublure na ye banda kala o moto akointerpréter Suzuki azalaka te voya boye mais boyoka bayoki yango bien mo avandi ayoki yango est-ce que au convaincaki ye toté to ezalaka ke abetaki yo 12 ben oui pour la chez Djongati non en fait omoni pona makamandule nabota binandako oyo nouvelle image kibinakoi batemo bazali ya bayaya baleki bakamarade alors na miso ya président de Golaché nazo rendre grand frère nanga hommage au président CNN Chakapon toza mikolo nga beta na grand mouvement beta na grand mouvement te ya uta na grand mouvement kasi nga pe na beta na grand mouvement siko problème eza boy ezali pe ka nécessaire te ezali nécessaire to doza ndelo kwana non en fait ngai azalaki invité kibindeza ndako na uti eza palais na uta même moso d'amour bayebi orchestre écoute bagi mabasi batumolanga ouais kibinda zapi c'est comme bambobina kibinda zapi donc ça dit eza ndako nanga place na uta donc ça dit toyaki lokola banoko bayaki allait ko accompagner bango ba natif nyonso ya kitambo bazalaki ya bandal ya ngiringiri ya partout bayaki o ba viva belle époque ya nouvelle image kibinda ko fallait que tous ensemble bezalaki na ambiance wana alors on a remarqué que tant grand frère amataki na tournaye omonaki héritier amataki mais il y a ça validé déjà parce que naïmba album est belé déjà na quoi
Obangani. Oza ndako na. Osona so ai ngai. Na yo kala ye. Ngai. Ai, oui na yo ka kuna sangwa. Tela turi ka cité. Ngana mona bika na mona ba frère mona wa petit na ngai. Mona ka mbote boy. Pona mona na mona yesika ba interpréter ye. Ya telemi ya yambi na mombote. Ce qu'on entend na bi. Oh, na mona bendi caméra na non luka ya za. Interpréter ki pana. Ah? N'entend comboté. Ah, moni, yo ngotanga tengo zo ngai. C'est na otanga comboté même image wana na mona sika sala. Na mona ndenge sala ga 5 en fait. Bon. Alors c'est moi na habité to. Il faudra yamba pour répondre à biso. Yaza na plaisir sur quoi moni nga sur scène. OK. Sur quoi zo tala nga za na plaisir donc azara net une émotion mo mona zo tala ngai. Bon, o sala ke na mtema na habité mais na tanga kelongi na ye. Les aina on nécessaire ta mata mais déjà ezaki 5 on est sur quoi moni nga ezaki 5 on. Ala tela ko découleur changer l'autre deux fois. Attaquer wa be. Allez wa rose. OK, merci beaucoup. Donc on va la souka ya émission la biso donc on la Karsini Luzubu. Alors moi ça d'abord abote sikozali. Alors un mot de la fin pour na public na yo. On a barbecue hein. Barbecue zoya. Barbecue. Arma Kiteke. Tozala pour la promotion Flamand des Anna vraiment pour na rebooster nzembo na yo vraiment. C'était vraiment contacter biso vraiment tozala en permanent équipe mouvement depuis Kinshasa ti Poto Paris tozala vraiment il y a revendre vraiment. Suko barbecue en auto zelango quand c'est pour bientôt. Bientôt là tu vas décembre. Non avant. Tous en fait studio, toujours lamba. Donc toujours lamba. Donc bo simba déjà basani. Oh pas moni azan la capacité au somba sanité ata likasa makasa makembo katu simbi. Likasa ona et au servir à terme sur au mona liboke pe bacheli na par na. Oh pem sur asani au mona ngulu. Oh côté rozo pondu do ça dit bozo bagunyo son album Demi Vida boza déjà ya kosepela. Persévérance na bolingo. Hey, na bolingo, persévérance na bolingo, et créer perturbation na ba réflexion na ngai, moto nazala ke olinga ye wana koma mofiti, banda na stade bolingo, ba supporter nyonso bazaya ye, albite na tira ki motema ye wana koma mofiti, batianga babia borge, le semaine apesinga mon Congo. Merci beaucoup bomba. Pour ça on a besoin de dédicace, au contacter biso déjà, Blanchine Zonza. Blanchine Zonza nabiga boluka ba dédicace donc je suis là déjà hein to sola bien ya marabuté que o lora ba osombela mutu avion abanda otambo na mapapu likolo o futele bien lo la pona hein pour la libanga ba to dédicace Karsini Luzubu azawana déjà barbecue bientôt donc voilà alors featuring ya yo na yana yo tozonga no wana est-ce que vous allez prête pour na oyemba ezanga un producteur to il faut to négocier nami ah lokolo lui peut bien Monstre d'amour ayoki Monstre d'amour ayoki nde na uto il est producteur hein non na uto lo ba tout à l'heure ngaza moi sur babala voilà déjà attends ba lomba nazanga ça moi ça lomba da sous c'est siko barbecue senga on a le bibo non et ko empêcher tes monstres azana grand cœur au mona te na studio ya leve ya modogo ya ko yemba au monité na demi vida kaka na mona ki ve na ngai Doudou-Bass ah vinanga quartier la thèse ça de ma chère na lela yo yado akongo ayado ayaki donc ça dit eza nini po Suzuki aya ko yemba monsa sala ke ça va boyemba et écouter le roté donc eza nga lingi maka mutu so ayati bino mi baleka bo bundaka bino mi balé et kasi ne monstra yo ki boye ça va ayoki pour ça ngo eza possible nga na Suzuki to yemba ça va boya bo vandana bo proposer nzembo ça va boyemba c'est bon eza possible la photo leke pas monstre hein c'est producteur possible non na tu yo photo leke pas monstre nga na koleka pas monstre te na tuni biso photo leke pas monstre c'est producteur aí oui les photos c'est ngele pas monstre oui OK donc yes connaît to sona live Jamela marabu comme la ranga il faut ma charge ouais pesa bote bato la image ouais na pesimbote na Eric Nzinga na pesimbote na Papi Mayala mengu na pesimbote maître Ndasiga ba double maître ya Didi Kelokelo kulutu petina oye nazo bunda toujours quand des ala tosha Dubai na Luanda ingénieur Bingo Froid Bijou la Kembo Lose Love na bosanité vraiment ba onyonso balingaka ngai levé Didier Mwanza na Nantes référence à Nantes hein ya mama Ida na Idecom et puis bafan nyonso bonne musique bozela boyoka Demi Vida et puis na titre na signé barbecue
Armand Kinseke, donc on est ensemble. Merci beaucoup. Oui, Gamba, il faut cultiver, à boire qui attend moutou, moroté à cultiver, à boire qui moutou, moroté. Pour ce temps-là, je peux Diamantino déjà. C'était la première fois, franchement, on a félicité. Parce que moi, je suis allé aux Anabatro à Yomoko. D'accord. Donc, il y a des musiciens au Dieu Belara, après être. Donc, c'est Batounaye, en fait. On a vu que on peut aller là, Mabanga, Bapati Masaki, va aller là, Mabanga, Olga Baby, va aller là, Mabanga. Omoni, baza subala na mokonzi kutu mokonzi sa kutu leon balela mabanga yajo batonga yajo lili batomo donc balela mabanga parce que c'est la première fois na yambi musicien culturel pays vi avoir ki bango nga féliciter yo na bi ka tona même vie na monstre d'amour alors na ba vocal tout ya no sala na bi ka émission sili ba vocal tout suzuki sala o vocal oyo etika la ko vraiment so ata vandi yo mo ata zolala atofandi kozokanisa kaka eyela wa oyemba ngo ezaka nini ezaka nini nayebi bino boza na bambongo nga nazanga ye nayebi bino boza na banyole ngai kaka simple piéton bolataka oyo ya poto nga nasalisa ya galeri mongo apesi motema na ye nyonso epa na nga gigi aveda yebisa bango bati kotungisa bamama wana nde pena nayebi ka blashindo lesika azali asepeli wana pena nde etutanga parce que ayemba yango ntango azalaki nanu omona basere balikemba omona moto akokende azokemba soki omoni biloko tobimisaka na baepoke yango nde ezalaka pene ebimi na ame na ye nyonso nayebi sikoyo epoke yango nde etushanga mpe makasi epuis c'est bon quoi. Est-ce qu'il y a un peu d'encourager qui a forcé la musique? Non, moi, j'ai soda banda kala. Merci beaucoup, monsieur Philippe. Donc voilà, merci à tout le monde. On écoute l'émission vraiment, on a vu que va cultiver, on a rébellé, vite à fitom. Donc voilà, là, on a un commentaire, on a un message. Moi, c'est la caca. Demi-vida, c'est là encore pour le soutenir, vraiment, toujours, tout le monde il faut s'abonner à la page, pour partager l'émission, pour s'abonner, pour partager. Demi-vida et ça na studio, on a besoin de dédicaces, soit on a un numéro na bangote au benginga idemboemo na corienté. On a un côté, un pourcentage, tenga za lisolo. On s'abonner kaka. Donc voilà, Chico de Krama mokonzi ya parquet, Aisha Motema ya Shila, Tripasson leader à Luanda, Bambote Sukozali, Désolé à London, agence à Sûr et à Côte d'Avemba, Valentin Congolo depuis quelque part, depuis Hollande. Donc Alain Kembela, Pichou Sacré Zola, Bambote Sukozali. Pelé Tanfoumou, Guy Massamba, le directeur. Guy Massamba, le directeur. Et de Bosanité, Rocky Massamba da Silva, le millionnaire d'Angola. Bambote Sikozali na bosanité Serge Ekala Bambote Sikozali Guilhem Boukou Bambote Sikozali maître Yang 6 donc 6 Yang Bambote Sikozali na bana kitambo no surtout akuta l'émission vraiment bon s'abonner Stomi Aka Stomi Boy donc voilà on a surtout akuta l'émission oyo bon s'abonner bon partager bon commenter. Il y a un seul arrêt, tout le qui la bino bateau vraiment besoin besoin. Donc un grand merci et bonne fête à Pentecôte à tout le monde au Alingara Demboé moment samandef. Tout le monde pour l'emballer Merci beaucoup. Merci, au revoir.